Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tahibina tahir. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya solo losambo ezali kopekisa motu na maye nyonso ya mabe pe na masumu nyonso. Elingi koloba losambo esokolaka motu. Elingi koloba losambo epetolaka motu. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akomparaki losambo na mai, alobaki boye: soki otie mai ya fleuve to mai ya rivière liboso ya porte ya ndako na yo, tango nyonso olingi obima libanda osokoli na mai wana 5 fois. Tango nyonso olingi okota na ndako na yo osokoli na mai wana 5 fois. À chaque fois ozali kosokola na mai wana 5 fois, salite moko te ekotikala na kati ya nzoto na yo. Ezali pe lolengo moko na prière. Tango ozali kosala losambo 5 fois na mokolo, salite moko te ekotikala na nzoto na yo. Soki losambo na yo ezali ko changer bizaleli na yo te ya mabe, ezali moko ya bilembo ke losambo na yo esalamaka malamu te, to losambo na yo Nzambe azali kondima yango te. Po philosophie ya losambo ezali nde epetola motu, échanger motu bizaleli, ekomisa ye na bizaleli ya propre, ekomisa ye na bizaleli ya malamu. Tolanda verset oyo ya surat Ankabut. Aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.